Congo Millennium, Congo Millennium. Vraiment balandi à Congo Millennium, le Congo Millennium émission l'invité to beto déplacé to luka vraiment bana oyo bazara na balabala nde to benga bango ba shege. To ba que lelo émission lelo l'invité to tournant on a ba shege to ba shege ba misu ba expliquer biso nanu et loro nini sala que ba koma libanda. Ba misusu ba loba na bandenge na bandon émission ya lelo eza spécial to landa ndenge nini ba shege na biso ba pesi bando na biso nyonso o bozo landa biso de partout boye ba que bana moko boye pe bazaka na balabala bazaka na besoin ya soutien ya gouvernement bazaka na besoin ya soutien na bino ba yo bozaka libanda donc bana na vraiment ba leli belé ba obi bazali abandonné na propre sort na bango donc bango moko kaka boye basela bango lorote pasi po boye ba pasi esaka bango mingi balobi que soki mbula ebeti bokomona nde balala libanda Kinshasa eza mboka moko donc doué na ba biloko to pe na bayo basalaka misala ya maboko Kinshasa o bomona na sibio baye babenga yango ekangeli donc mpona ebatela moto matière hein? Merci Jires babenga yango matière mpona okangela moto toza pe na biso le rien que na bazeke a expliquer ndenge ni ba stade na biso ba équipe na biso bango basala rasara na ba hein bango basala ba mayaka voilà bango basala mayaka ba hotel na ba stade et tout bango pene ba bipe na za baza pe na ba difficulté et belé deux numéros affichés na ba écran na bino yango nde mingi mingi ya ramasse mais avant to taper na place écoute moto on peut attendre mingi to sola penza grand frère propre faire et boyenge hein et puis mon boss Ricky Dibendi les années na makasi na on est pour hein yo salama na rapona ko salisa ba misusu donc tout la dans émission lelo et on se retrouve juste après. Sur bana o bazosala misala ya maboko misala ya maboko na Kinshasa c'est vrai hein mutu nyonso bozo remarquer que awa tozo la sabino ndeni basala eloko bomoni ndeko mobali osala batia yango na se mbabola pona ebatela makala to pe pona économie ya makala ba misusu baye bazali na Kinshasa ya pesanga bazosala yango ba pina to tumbi soto mbapine baba tia oyo kitana sana yango tozwa tozwi totie mpanzi so moto si tozwa tokomolinga ndeka monde na accident balingaka tolinga so tosisi tokanga totie mpanzi toteka ngo ka desa oteka ngo desa siko gouvernement salela bino nitambo sala biloko gouvernement sala biso te po biso monde to sala onde maboko to senga gouvernement atela so ngomba sunga biso asunga bino siko bino nde boza bosala ka pona kolia na bino kolala na bino bosala ndeni kolala na biso so bute ko kito laika na babaka ndeka to mesana olala ba matia onde to sa yango ne sa ya ke sunga biso poto boya biso makambo ayiba biso tu nde to tambwa nekina biso to songa magaya biloko siko lelo so muta mona nya lobi ki ozonga na ndaku to pe ozongela classe ozongela na zongela siko tala caméra na batu nyonso o ba olanda na monde oyebsa bango ni neti ba parents yo siko bima libanda poani ngabi ma libanda ka nga moko
ya na opeka pona parente yo moka osepeli no na bima pe pona mesha pe papa biso to papa biso kabona na mama biso wana bimaka esa make na zonga na kina enda kwa mbai msana o zote wana kuma ngali banda e banda ndeni po papa na mama baboyana papa bisa bimaka enda kwa kabo aloba elo mo te ka bimika mba mo ba kemba mo libela. Bon, merci beaucoup alors. Oza cadeau pesi biso. Wana na kabena ngabino me na tika mbote ka ba rouge ba dragon rouge na ba super dragon. Merci beaucoup. Mingi mingi misala ya maboko. Ndeni bande on a biso mibali ba osa misala maboko et puis bana mikie. Ils ont aussi besoin pe leur moko boye bazongela bango penze la classe. Alors, nous avons aussi besoin pe que gouvernement congolais bino bozana une grande partie ya makasi ya kosala pour na éducation ya bana na biso. Sinon on continue ya oloba to solo là ayongo loba. OK. Bon. Na banda to sola bande ko bonjour yaya. Bonjour. Yo comment on a? JP. JP yo siko osala musala ni ya maboko oyo yebi vraiment lelo so musala mo emonani pe aba bi JP sala osani. Matière nini? Matière nini? Ebateli. Ebateli yango eza nini? Ebateli mbabula. Yo po sala yango. Sikoyo na bandeko nyonso o ba olanda biso to monyo bi komona ni? JP. Siko eloko ni penza po na JP lelo JP yo se retrouva libanda poani to solana. Nga moko. Yo mo poani. Nakimanga. Osepela ete papa sala mabe to maman to nini yo moka. Siko conseil nini opesa na ba mama oyo batiki bana bango libanda boneti yo za libanda bo opesa parent conseil. Na ebita. Yo méchant ka. Siko lelo so otali gouvernement na biso penzelo ni yo reprocher na gouvernement. Elota. Elote. Yo libanda za no à l'aise. Te. À l'aise te. So siko musala mo emonani ba obiki oke no sala okende na. Netini. Non soka musalo ela. Ata classe pe okozonge. Merci beaucoup. Tozoko baleo pe ato bai Congo Millennium to sola kana bande ona biso poto mona bango libanda. Ba boza libanda to pe baninga ba journaliste ya musubo cha bango katelelo tatiana vraiment na lobby ba voisin nanga. Photo sola na bango to bandenge ni makambo ezoleka. Bonjour yaya. Yo linga lobate poani. Ya bien linga na ko lobate alors on continue. Bonjour. Bonjour mère. Kombo na Jonathan. Lelo vraiment Congo Millennium to sola mingi sur éducation bana biso bazara libanda bao balala libanda tala neti lo ba pesinga cadeau basali na maboko na bango conseil nini opesa na ba parents bazobwaka bana Conseil pour la pesa été sorti bana ba ndinga na bango bakimaka ba parler bango za bien te atiki bango papa na mwana ba yo kana te maman mo parle papa mo parle yango atiki bana bakino déranger bakino comme ba fazer boza bien te tota makambo le temps biso bazata bango bakino te faire na ba fana ta kalima et quoi nga artiste boy nazo duka pe mutipa tombola kwa ngai yo pose artiste na artiste salani na yembaka kifa saba nego yango na duka mamo liva sunga biso aza suta na toso na fazer boy azata na bango soutenir bango obaketa na biso pe so bazuyo musique nini yango oyo ko sala penza na niveau international kaka na niveau national musique ete bien ko sala na koyemba yo eka po sala yemba na koyemba bon to tikeli au micro alors la section oyo iko sala besi tangana nego na yemba ya nego yemba ya nego yemba ai bango ai mame yo mwana kazumili gogo mwana kayinigi gogo mana gongo bebe na bizo bazunga bizo potokendele bezo papa waize papa mama olive tala bana baleli kongo na bizo bazio. Merci beaucoup. Penza baza na batalon na bango talent doué ya mwasi to luka pe moi mwasi aloba ya yaka to solo la koki mate ya to sola bébé ya to sola bon
d'accord, pesa mukongo. Bonjour. 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 Kombo nanya. Kuna Tania. Tania mwasi kitoko. Bon talanga kasotano kuna tetalanga. Tania, siko to solo la lelo penza Congo Millennium to sepel to sola na bino Tania. Elo ni sepel so ko mano libanda. Ah. Ngamoka. Moka. Zate papa na mama basala ki olikamunde sala. Ah. Ete la biso na lisolo le kana endeni. Kandele. Voilà. Il y a le bureau Kane Sony. Bonjour Yaya. Bonjour. Kombo na yo? Grâce à vous. Bon d'accord. Azo e mon pandi botalo ate botala onde mingi na poto. Grâce. Siko yo eloni esala ki okoma libanda. Nga. Ngai. Ngai ngamonde na kimaki dia bona ngestengi na longwe pa biso na yaki faze. Siko dia bongo ekota ki ondeni. Ezala le jour mo toke wenzi na mama biso. Beta. Ba faze mo we ya basi. Ya liboso ye na monaka na bitale. Ya mi ba ye wapi ye. Yeyo. Ya mi sati yo asikoyo. To uti wenzi na mama biso. To zongi lobi na ona tongo. Na ebe na ngabenzela wenzi te. Lobi na ona tongo na komaki na komako sawe solo la mungi. Koko na bisa la munga 5 so ngabena la mungi 5. Biso mbale to la mungi to kei. Omona na ibe mbongo mundambo a Yesu la mapa na ibe mbongo ndambo. Na kimi na oto na yana obo na lia biliele. Tizi o era zongi nda kabo. Siko le juba be bapenga ba bidon. Nage toka maibwe. Nage toka maibwe. Babido bungi na bangi siko so na yena ndo ba beta. Na kena ndagu encore pas biso bateka adiamba. Na keboye na kabeli mo ba mo sibuli mo ga diamba. Après lobi na ona tonga na memeli bano. Na memeli bango 5 bula diamba. Yango siko na kimanda kuna biso. Ero kimiso nda kuna bino yo libanda na nda kubwelo nini esepelisa omi. Kifazia so ba diamba te. Mbeso zongi palo moni mutomela shimbo so raisonner shimbo. Ba retour na square. Kifazia. Fazia kitoko. Ena kitoko te aga. Ole zalogata. Mabena oni Sombule banchi. Sombule bandi ki fazia sala. FIFA fazia beba fort. Sombule bete sala. Ah, Sombule bete. fazia ko ba mingai. Ndongo olia boza no na tino mela ta mwati te mwani. Baba ko sana ngai fazia. Yo fazia. China nga wisi. Ana bango yo na loba. Siko yo be bete solo na yo komo nani? Ah, gracias a bete solo. Siko yo pe bete solo na yo komo. Na. Yo komo nani? Ah, Komo nani? Plamedi. Plamedi yo siko bete solo. Okoma libanda ndeni. Na le nga bandinga. Nga baninga. Yes. Ah, babi yo zonga no ndako. Non. Voilà la victoire. Siko yo bima libanda pwani. Demain, la volonté na mo. Fonte ayemo. Siko so mutu mo amona nyo abike bazong sabino classe ozonga. Classe na zonga na ngate. Pwani. Classe na. Voilà, elle a zonga. Est passé. Benga ya passé. Choté. Jine so ba bibo song sa class nando ibande ba class na biso ne biloko na kata ba god yango ba messieurs so ba otala biso na lo bate ngaso na bina zonga class so siko ba tangisa ngai na linga te muta tangisa na linga ngamonde na tanga olobi na anga na munoko ngamona tangi yoko makobeta nga bafimbu loko yo papa biso mama biso na ndako abeta nga te yo meso obeta ya bongo sikona kokato pota ba klasi nyonso bagangi koganga bagangi ana nazali na mwana sanfa na nga mobwe natini mwa shimboki apres nakomi devoir ana na bimi mama wana kei yo siko ndo abobeta ape mwa diamba kepele nga na mwa diamba mwa buli mwa boy kuna Melaka.
Expliquez biso na ba pli yango nde. Ah, ba pli yango. Vanda mela. Ya mela. Amela. Nde job we to an anniversaire na e na poko nde e bisengo na biso biloko o to mono ba yango nde na poko. Poko lelo nde So c'est nini? You are 12 ans. On a 12 ans mais la whisky. una fazer. Siko yo bimana ndako kwani. Ngabimanga mugu. Kwani. Namwe ndako makambesa mabyanti. Na bikima na ngai. Bando sama ni bando sepeli sote. Oba sama so bakabwe papa kilinga musumu musana nyoko la bisa ngakima na ngai. Siko kuta na pena papa abino anzela. Te? Oh maman. Kuta na mutu. Mais so kuta papa no maman abino oyeba bango. Aye ba nga bunga papa. Siko so babi bazongi sosko na classe. Kuna class na zonga. Siko komona. Israel. Oh bozaka pena bakombo na bino mo babenga bino na baki yanke ba. Komona. Na tolifuni. Elaxini. Dans ce que yo siko lifuni ezaka salite. Akombo yanki. Yo siko ndo aboy na butu yo salani. Nga. Ayi bakiyote. Yo ibara ba. Aboka pe fulu. Obora pe fulu bon. Maintenant siko so babi ba biso tala gouvernement na biso ozo lelo. Babi tala ngolo balikamo na gouvernement lo bani. Gouvernement sunga biso to nyoko musutu songule beti. Toma bitelengana. Siko bolala. Toma bar. Bar so ba bakari to luki bakari to tandi. So pena muna sa mo era makasi ne mo zo bitola na satirasi. So ba biso tala caméra boyo balikamo na gouvernement na biso. Pona nde ba vivre lo bani. Aba gouvernement sunga biso. To nyoko mande to abu. Balobi obino sona bokomi na butu ekomi o bokomo menase partout babitu babanini eso Te biso mena sa ba tuti.
parti ya mboga naenda ngona kishaza pa beta naenda kishaza kanisike bakwa mutweza naenda tiko bakwa mutweza tena bandi osala sirage nazo mbongo tena monike na hivi kwa mutweza unakosa nazo 2003 yango na beta kitaro bato bazana mawana songinga na 2005 wewe mwana ni bapesenga gitara usko mboga tena bandu mboga na biso pang yango na tambola nango kolata nanga peta na gitaro o na kolia na kishaza peto sana bandeko teto fanda kaka bongo na confiance ya batu mususu Bosko batu ninyo bolinga to mususu pe batali Congo Millennium ba obi ndeko wana penza nde bapinela ki biso makino penza ne tali guitare wana euti depuis bandu do penze ye kaka na Congo Millennium so to za besoin na bango to sa ndenge na minute yo naza na telefone te na luga mutu asomela nga telefone parce que tout na telefone wana na minute yo pe adresse na fanda na kaluka na quartier 1 avenue Mukila numéro 17 komona nga mambote otozana ye souvenir wala ndi Jérémy souvenir do sala menga bina na pa bina beta bekta na remplacer e monde to tamonga na beta so comme tamo ba pesi so mbongo to bina na pesi siko mambote yo sala na pinaka ko bina na zo yemba obino oyemba siko batunyo ko bandela ma adresse tout temps on peut outil poto alobi ka ya otala bino pesa so na adresse biso na kanduka
na Kaloka na pandaka na Barcelone quartier 3 avenue Barcelone numéro 23. Siko batu nyonso bali ba mona bino adresse moko bako mona bino nyonso adresse yango yango wana yo pesi à part ka mukila quartier 1 numéro 17 so batu nika kombo mambote azalaka wapi moto abeta guitare ba monanga siko ba guitare bota patamba nonka na ba bar na ba nika bongo natamola nango chaque jour parce que za cop nanga yango na liela yango na latela. Oui, vraiment, t'as dit Moussassi, nos yeux adversaires, Koto, Nava El Kindon, Bandundouti, Kinshasa, vraiment, merci beaucoup, Papa Riki, na Congo Millennium. Tobaki Lelo, vraiment, c'est spécial, tout l'acceptation, Misala Maboko. Bana mai ba souffrir, ba na besoin ba aide na une adresse na bango wana ba nyonso boza na besoin contacter bango adresse na bango wana ba pesi bino donc boke boluki bango ba pe bo na poto boko tinda pe mutu mo à partir à Elkin a boliara bino mogote boliara na batu cercueil kilo boliara na batu baninga mo makasi bo remarquer que ah vraiment to ana kin climat na sabino bando nyonso ba za nzela pa bakata moi na degré na te sa me baninga ba tambola bo mo na ba biki tolia na motoki na e beti bana poto lengs leongelo le pilier de Bundes tozo zela vraiment Claude Ponda qui toque Eric Lusandu badon ya osala yango le noble vraiment yo botama po sepelisa papa qui dit benzi merci beaucoup le vraiment est spécial car bandiro na biso spécial bomoni ba tout ba cheke kuna le est spécial quand on sepelisa bino car na boye boye lelo vraiment vraiment genre mélanger ragnon so poza bambi merci beaucoup na balandinyo ya Congo Millennium sinon bon sur le programme aussi ga mi branché vraiment la Congo Millennium pour Congo Millennium de maram makamba boy bozon vraiment aussi ba mi Tatiana pour tout miti merci beaucoup l'autre beto la samisa ba misa ba na so bo sala maboko moi makasi mais ba na so batambola pour na beta guitare ba msu batambola pour na luka 1 franc ba plastique ba misu ba chege ba misu ba émission le zara spécial Millennium émission l'invité Tobeto Laxa Botane baninga mibali vraiment bazo souffrir na misala maboko moyo wapi. Bonjour papa. Oui, bonjour. Kombo na yo? Kombo nanga frère Alliance. Justement la vagne na Selemba na Rema Suba na avenue Louvemba numéro 51. Na vandi vraiment na nazo développer ka cop parce que Congo vraiment douleur eza makasi. Chaleur tozo koka ko supportant te de yango ke même si to tchana ba mesa donc bazo bengana ko dans somo ti wapi de yango monike ko motinda biso ke to zonga vraiment na ndenge to bandela ba makambango tozo tamusa ka ne fiske bloko pona ko luka moyen ya ko s'en sortir kaka siko biloko simbiote ka ba combien là que ça va prix non bon de ti sani o to te kango moko 1200 ba oyo to te kango mibale 1800 ba msueza ba bilo ba 2000 eza donc toujours se débrouiller car malé siko pasini o bomona na nzela tracasserie ba soldat ozwa ngote bon ezalaki ya des familles soki otambolo mona okutana mona ba bureau de masa sauver biso masa sala boya mo la police mais mikolonde ndenge bazo panza batu na nzela bazo bengana ba mère donc moi douleur wana kaka ndezo sala biso pasi copie peut vraiment zate donc tozo koka vraiment ti ndesi boy na bimé depuis tongo et fait que ndenge bazo bengana ka batu biso pe moyen to se retrouver zate to yebité soki to ko sala vraiment nini donc toza ko tala ka espoir na biso na maboko ensemble siko yo ndengo mona nde ba panza batu na banzela wana ezo sepelisa ote ko panza na pre ko bengana batu na nzela mona batu nsusu bazo bengana na batu abaveni ko bengana eza vraiment malamu te gouverner la biso ata la biso na citation oyo bata la biso na citation oyo parce que tozo kokati mu congolais a ko vivre ndenge ni et puisque moment o toza eza moment oyo congolais ko ikozala na ba traxerie boete mutazo te quand même singuba ndeti lobi to kendo teka na ipe na sambula ko bengana ba mama bazo teka ko tuma même ba mesa ba meka ko comprendre congolais ndenge azo vivre la boye vraiment donc ezo sala pasi
toko futa banda kwa batu tozo futa même si bazo tekana bazo futa ba nini na bango ba taxi na bango yo kaka la police bo kangisa bambonga mike ba pesa bazo pesa bango ba 300 ba 500 mais oko sutuka ba quelques minutes ba bengani bino kaka mais tozo comprendre te au juste toko vivre ndenge nini congolais à vivre aka na ko débriller Congolais zo vivre na ko débriller atie mwangu banaye atie mweloko na ye azo tambula nle yango na zo luka pona ko s'en sortir na vie donc tozan le loko mususu biso to ko sala te na minute oyo po musala moko malunga na Congo ezati na Congo soko ngo sala ka musala oyo kaka o bana ya bana donc en tout cas bomeka ko bosunga na biso ba congolais bosunga biso ba congolais même si kopo biso to sala bande ko bo ali banda bo chape maboko na ba kopo biso to sala bo soutenir biso. Merci beaucoup. Ah merci vraiment. Lelo Congo Millennium vraiment na bokasi ya papa Riki di Benzi to libanda wa totala ndenge ni bande ona biso mibali bazo souffrir vraiment et bomoni ndenge ni bande ona biso bazo lela na ndenga mukiete bapasi ezo sala bango bazo kokate ba ebinde ni ba s'en sortir te alors gouvernement na biso eza na droit vraiment de na obetara c'était vraiment musala ya makasi ya osala botali le lenge nini bande ona biso mibali pe bango babi ba oti depuis quand luka hein ben bango vraiment ba benga biso à partir à Bandundu avant que bakoma Kinshasa tozwaki bango awa po ba pesa biso vraiment boyoki musique wana le lenge beti ba binisi ba maman pe bosede moi ba stress ezalaki bomoni ke ba stress vraiment na banzoto na bidon elongwe n'est-ce pas na bokasi ya emo vraiment Congo Millennium papa Riki papa na Tatiana Osango. Merci beaucoup na balandinyo sa Congo Millennium sinon vraiment boboto eko bakorenye na mabota na bino so nzamba zongi te retrouver nous prochainement n'est-ce pas mais aussi sera émission na biso pa maboete sans pour autant te remercier ba oyo ba pesa biso to pe ba o basala biso poto zala. Merci Naye Moro Lenx Longelo, les piliers de Bundes. Merci na moto mbongo. Moto mbongo ye babenga ye moto mbongo vraiment mingi grand frère nanga propre na sepelaka na mingi to komi na suka vraiment ya mission na biso ya lelo l'invité ezaki ya sengo mingi po na biso to lakisa bino ba talent o ezali na ville province ya Kinshasa lolenge nini bandeko na biso bazo sa penza ba misala merci na moto mbongo ye babenga ye Blaise Ekuchu moto ya mbongo merci également à Leki na ye Ferre Boyenge Hugo merci beaucoup à toi merci également à Eric Lusando de servir le nôtre. Merci encore une fois Claude Ponda qui toque et le rassembleur. Merci encore une fois à De Gaulle, ma ville, à le roi, Moté, ma maman Agnès na Irlande. Merci à Pino Pinocchio, le baron de Bundes, mobile à maman Mimi, Lenx Longelo, les piliers de Bundes. Vous avez tellement ébélé, hein. Eric Lusando, ya Botama, Sepeli Sabaninga. Et encore une fois, merci à Nyonso, bien à Apache Mawete le Brésilien, merci aussi à toi. Son aboua qui était né, t'as dit Moussassina, bonga ma chef, aux yeux des adversaires, aux yeux adversaires. Au moins adversaire non babimi ador depuis bando nous balaki si pe amisa na bango. Merci à toute ta famille au sango, os au sango, vios au sango non lelo mabe, vienna lukayo donc nazo zote na bachombo na banini nazo comprendre qu'est-ce qui se passe pour on a besoin non vraiment. Et merci à tout le monde de nous avoir suivis. Sinon, merci à Isabelle Katembo Motema Eric Lusando. Bozé Belé, hein. Vraiment, merci à Jires Mwanda Bobi Maja Tatiana Bozora qui toque Ming Ndeye. Merci aussi à Jordad. Merci à toi, Jordad Kambala. Merci à moi-même, Tatiana Osango. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Ceux qui nous ont retrouvez-nous prochainement dans le numéro Moussou. Merci à Igo Kapongo. Vraiment, Yom Tosungi Bisopoto Zobachek et encadrement qui bien. Igo Kapongo. Merci aussi à Arthur Pouloulou, hein, le grand Jogo. Merci pour notre soutien. Non, vraiment, moi, là, quand on peut se Bachek, parce que Bachek est baloba, pas m'battre. Merci beaucoup. Encore une fois, bien écoute, solo po yonde mutambongo. Merci. Allez, bobo te ko bakoro mabota bino sonza mbazongi te ko ebike Tatiana te sa bino. Au revoir. Congo Millennium.